disque d'or. Et pourquoi comparer si vous avez une vision pour le disque d'or? C'est que tu as comparaison. Déjà, tant que tu as comparaison, moi je pense, pas perdre banda musique, si le lot a bisa bisoté, il y a un Congo adversaire X to Y. Moi, je pense que l'artiste a ce qu'on a au baroté. Mais l'émission première, soyons la même émission première, soyons la même. S'il vous plaît, non, il y a l'émission première, soyons la première, l'émission première, soyons émission ya première soin, émission ya première soin mère, tous à la vrai. Na ebi na ngai que ba te belé bozala na musu pour le soutenir ba propos ngano to même moral, mais soy ma munozo lo banga na za d'accord te tikanga pena loba s'il vous plaît. Émission première soit papa va s'attaquer à la mission morote so lobi que émission première soit papa s'attaquer à profina fali mingi ya wana lobi assez c'est que adversaire na bonga sa bongo mi balé je crois c'est long yo et tant ngano te dit que mais on a tout ni on yo lobi bongo yo lobi bongo mais est-ce que ngano te dit ni papa mais on y a la raison papa va c'est la première soit. Oui, bah, raison pas faire passer la première fois. Raison pas, mais espace. Et dit, bah bien, l'histoire c'est l'étude du passé grâce au présent. Oui, le passé est rattrapable sur les noms. Mère, y a un lobby, Papa Hervé, Asa obligé te, y a un disque d'or. Papa Hervé, Asa obligé te, y a un résultat. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils ont non certifié, vrai ou faux? S'il vous plaît. Naomi. Mère, maman. Toto. Yoka. Naomi. Si on a bien, nous, il y a tu vas comparer na bateau à disque d'or, pourquoi? Ah donc, c'est Naomi. Papa Germain, s'il vous plaît, soyez papa, soyez maman, s'il vous plaît, déjà sur le lobby que pour qu'il y ait des classes, pour osa la ligne, pour osa ba disque d'or. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si quoi on va dire là pour la musique au fait rigola là. Nous il y a ceux qui ont ignoré disque d'or, c'est qu'on peut ignorer featuring. Vrai ou faux? Avant na ba diplôme à faire c'est tout ce côté. Pas diplôme au papier va sur la musique et zanine. Oui, pas diplôme au papier va sur la musique et zanine. Oui, bité hein. Oui, bité hein. Trophée. Et voilà c'est s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que ça n'a pas trophée, mais disque d'or a un moté siko. Ce qui n'a pas lobby que azwa disque d'or. Est-ce qu'à lobby mabe? Zela nano. Tant obi que ceux qui a lobby azwa disque d'or. Est-ce que vision ya mère nanga nommé sa vision pas pervers? Wana eza ma vision de consommation. Wana eza vision te nani? Nouria. Wana eza vision te consommer te Nouria. Nouria, critique a réalisé. Olobi nanga bien vision papa Hervé vision Naomi et papa Hervé. Sikoyo pourtant dit que rumba ils ont traversé ma frontière imposé na mboka bwepo na batala consommation. Now disque d'or ezali vision te ezali que bazo consommer te na rejoindre na makanisi na eti nalika na rejoindre ye kana lobata boti Naomi mama bozoti kana lobata Nouria mais combien d'artistes a combien de Nouria pardon tika nani na loba pardon mama Naomi ozomona tek mikolo tu ozo sala panel ka pona yango au moins ngala osa panel kaka pona yango 16 ozawana olobi na mikete to aba mikolo est-ce que y a lobé ni no mabe mais tika na pesa yo
mikolo tout ozo sala panel na on a quitté parce que ba maman ba ye ba taba innocence lobaka soko lingo sala ngo to consommer to mais maman eko mema yo wapi disque d'or yo eko mema yo pité seigneur pité non yo kana mema zo loba nga moto na zo pesa yo adina nga ano eko mema yo wapi eko sala yo ni non jamais Zela s'il vous plaît mbongo na ye moko Zela tu na wa jamais question ma jamais papa va mettre la musique pour la nuit premier objectif na lobby hein mère jamais tika la répondre la question tika mère kanga micro tika ayebi Zela pardon maman Nouria tika maman nebi koza pona ni ameta ka rumba pona so ba Zela yoka Nouria musique va mettre la congolais to ba mettre musique question na yo Nouria vanda nani calme na uti kota la émission Zela zana ko place ina comme bongo yo loba vanda yoka na uti kota la émission non ya olobi mingi tika na mama loba ndambo yo zana panel yo no loba trop olobaki makambo na yo tika biso to pesa yo nani na biso tala omoni makambo era lobby maintenant kende kota na nani ya Isaac Kande na makambo yo zoloba kende kotala na page asali mais yo zawa no za mieux placé ya koloba langa non na loba kende kana Isaac Kande omona makambo mosusu sala kana komona kateke vision ya papa Hervé eza vision ya bato mosusu c'est pas pareil na pesi yo ka exemplaire kovanda kimia kota na Isaac Kande ozo kitisa ye mikolo tout Zambia sala mama yo za na Angola bakitsa la musicien de Angola maintenant ko kene soma bien na l'Angleterre o kene soma bien na ozo kanga wana o kene soma bien na l'Angleterre sikoyo mata avion kene ko soma bien o kene kuna bien ani nyango zolo ba ngaka no soma bien ba gola za ba te kopya to ko pousse mutu na yo mais ozo kitisa ye frego kitisa mama tika na yo soko za na eloko ya kosala te osala kana yo to mona ka yo sala misala na yo soko ozo koka diete tourner pas tika ni yo ki ma débat dès boye ko malola ngo ba la panel na elle kate mama elle kate je te jure elle kate tika biloko olingo ba la panel na nga pourquoi non ngana lobby hein soko Monique soki ya Germaine a tout dit on a soki ya zolobela oke no somba bien Angleterre bongo bagolo baza na Kinshasa baza bagolo te mais il y a zone de la makambo tout mais yo nous est-ce que quoi mama loba yana musika na yo soko salaka lokola ba irma ba salaka o sali na banzebo na yo o mais pour la na sala lokola ba irma ba mais tiko critique soko go critique tiko critique non on a critique ozo sala ozo yeba ngote en fait la famille bisonyo sonde toza yo mona ka ba wangila ba sala kango jamais sala na kikole Naomi fali ya uchi ko beta na kikole no et puis panel na ngai eza pona stage la Doberman na pona stage te to kaza non muto aza invité d'honneur na nga na comité mais maman Germaine a matina ye pa lo balanga anga balola nga panel na matite ngana yo matisinga yango na zo lo exemple kaka na zo conseil mama conseil na zo pesa yo conseil ni pesa conseil to yo mais yo matisinga maman Germaine pesa conseil faut biso peut-être yango nga na zo pesa yo conseil mama soki ozo mona ke zo déranger tourner page tika papa Hervé tranquille tika ye azwa te et tali yo te parce que yo ko bénéficier yango na nini Germaine net yo ndemo ya ne pas faire na monde be net yo ma Germaine boza parmi bateau bozo bloquer artiste ma Germaine Naomi zela oyebi live na yo baozwa baokataka baparti moko boye oyo baokenda kotia na miniature kango na bato so ya microphone makele ezalaki tellement trop ndie na wenze eza babiloko mosusu olingo oloba ya bien mais sauf que bato tellement bazoya ebele na contradiction moko boye ya mabe mpona kozwaka peut-être baarrivement na eza na ndenge mabe boyoloba peut-être eloko moko
mais boza ko se comprendre que mututu aza besoin soutenir faire na ndenge na ye pour a évoluer et faire azaka na vision kana biso moko karaté faire azela ka vision na biso mote po ye moko za na vision moko atambola nango to peut-être na mutu na ezake musique ne eyoka na makasi libanda ata zui disque d'or te oye bénéfice ezake musique na ye et pesa ezo ampleur libanda alors biso na bino okozala ozala ba idée na bien Naomi et là on a sepelé na ngote ba idée ya bien oyo peut-être yo oloba ba tu ba kozongo te ba tshona na miniature ba lobela na ndenga bien mais sauf que c'est bango te micro mutu moko ne sa ba tele oh yes c'est exactement nabi let's medio bana na bandi live la ça sika ngana fingi non mais c'est la tête de ma fingo na fingi faire avant de continuer le problème c'est ça ma sœur Naomi le problème c'est ça ba tu ba ozwa eloko oyo fingité ba critique moko constructive oyo za nango peut-être et zo se pelisa ba golo mususu te mais golo na golo za libre ya oyo loba oya okoloba sans que afinga faire tant que toucher la personnalité à faire tant que toucher au fingi n'a touché personnalité à faire au bimi sipe mutu ngomba mo poto yema non en fait ngana yo loba du sens que ya batu mususu là ba matabaza ko sa charner na yo comme oyo to loba oza na maîtrise ya batu ngote banda to bandi live la tika lo mona mutu ta matina panel pas finga faire na moi na ngate non comparaison zela ezaka soto loba par exemple fallait mettre 20 stades faire la bête stade moi faut tomber to comme c'est beau pour tout ça comparaison ça devant adversaire moi ça plus ça yango te bango ba ozongo skoko kita faire siko kita faire ndenge nini pour la réalité des choses eza bongo nga siko na nya faire comprendre eza réel mokili mobimbezo mona ngo eza bongo biso to yaka faire aza danser mais faut to la saki danser on a ba domaine beleti faire aza danser na ngongo te bino boyebi que chef de l'état aza namoni kizenga golo moko lobi nanga avant pesa faire conseil comment na mbongo koleka faire Félix Tshisekedi dit aza président de la République baza na ba conseiller akoki pe obenga na ba conseiller ngo aza na aide ya président aza na ba conseiller ni pour aza déjà président conseiller ou pas aza président oyebi ki danser ya faire rigola muna mutu ayebi ndenya ozongo na catégorie yango na lobi te musique eza ba branche belé ezaka te ke voix et l'autre ba voix ka tene zo suffire te ba complémentarité wana et ça la force artiste to défendre artiste ka selon voix et bon si ça la musique na voix na ayemba côté nini ayemba sali nini ya munene abeta to ça na côté mais non ça la suka o ya beta eza accord arena na 20300 places vrai ou faux na lobby eza da ya munene ko ba lobi ke ya bango ayebi ko yemba te abeta devant 40000 personnes abeti devant 80000 personnes bon ça débat na ka bongo ndeni non mi faire gola oyo lobela o biso na soto lobela lelo na ba panel aza faire oyo soutien azalaki na tu es derrière toi ao matama malembe selon mesure na ye abeti double Adidas arena oyo abetaki oyo so azaki misemo ya muke encore beta ngote ya mona lobby te golwa ozaka matana panel nanga azandete la ina besoin na ye lelo na station na chaba ngomi bale pembele nga nazoloba zela nga nazoloba makambo ya fere na fali balobi nanga ke ko rivaliser bongo te ça m'a bien j'accepte na simé que na rivaliser sous bongo te si on est à abwe na rivaliser faire na wata est-ce que faire na ko rivaliser na hérité mais Naomi est un peu obligé te mais non est obligé pour non mais non on va dire on décorer fali golani na somoni panel te pour na ko critiquer golani na lobela ngoto ke ndeko ebisa ba ke bo kata ba live obo lobela ngote nde ba décorer fali tali ngo biso te pour ça ngote tous les gaulois tous les gaulois qui va décorer etali batu te bon au moins on a besoin na ngote etali ba gola ko ba gola ba lobeli yango ba de zela Félix Tshisekedi kama awa stop Tshisekedi alobi ke a décorer fali golani na fingite golani na pelisi panete pourquoi pas bosala ka ngote boko ko kara a décorer etali bangote pourquoi ba fongola ba panel ezana ba golo ba bete kara ba o bazana ba mais golani na bete kara tous les golos TikTok ba fongola golo abande ko finga pona ba décorer s'il vous plaît mère afinga ki pona décoration te mère est-ce que koyoka te biso
Mais Naomi, Bozela qui kaka. Naomi nga na yebi yo lelo te Mère Aïcha, pardon, Zéla. Mère Aïcha, Zéla, pardon. Mère Aïcha, Zéla, pardon. Mère Nomi, Olingo apprendre de biso que tokoko ça la comparaison ya fali na ba mise mo songolo mpakate poye azana ba disque d'or poye azato na ba ko salobi boy place nangeza wana te place nangeza boy et to ça comparaison na ba disque poane Zéla et to ça comparaison na mutu et lokola par exemple nga aza la première de la classe avec 90 yo za deuxième avec 56%. Est-ce que yo za deuxième de la classe olandinga? Mais et tout ça non première deuxième faut les gars 5% 4% pour tout ça équilibre. Mais non. Faux. Non mais Naomi, yo normalement yo za gauloise. Normalement yo za gauloise. Normalement za gauloise. Première deuxième de la classe s'il vous plaît papa. Mère Zéla Nano. Est-ce que lui va comparer bon au point domaine de la musique? Comparaison à domaine de la musique. Faire école à outil koloba kala mingi te na telle émission na France 24 sur na TV5. Papa va lobby alingi a moderniser rumba pour na ba jeune ba banda ko yoka ngo vrai ou faux. Bon mona quand mona kanté. Mère Zéla Nano tango yo loba ngalo ya place mais tika biso peto loba to loba te. Mais comme ça bino na ni pour azo ba mambo eza réel mais tika biso peto loba yo zo biso ta Zéla Nano Aïcha Zéla Nano ta rumba so beta rumba ngo pona ba nyama to pona bato azo beta ngo pona biso ba maman na biso ba bola pembeni ya faire les amis comment notre artiste il faut te consommer tina fait fort c'est l'amour à pas bébé à 3,3 millions de lelo. Ok, la plateforme est artiste. Artiste, Spotify, mais vous êtes 2,2 millions. Mais Zéla Nano, même raison. Qui t'a dit qu'il faut pas comparer Moutou? Il faut Moutou. On va comparer un domaine pour la musique. Même faire à cause à comparer na innocent. Bah ça musique me rend ndenge ni biso biso robeta o demba fallait avoir rappeur vrai ou faux. Bah beta musique me rend ndenge ni na ba featuring la so beta musique nous ya ba beta musique c'est bon. La niveau ba featuring musique ba ba beta za ndenge moko. Mais Naomi yo mto sangisa bango susu yo ngana tuni yo za golo yo sangisa bango te ba bolande ba sangisa bango ngasi bona yele lo poto yeba makamba ndenge zokendela ngana sangisa bango ndenge. Musique pas les la featuring. Yo meti tous devant nous faire auto ça featuring vrai ou faux objectif fini ba ça la featuring objectif ya featuring et la rani pourquoi on soit featuring ya le côté faire à cause ça la côté attaque featuring attaque à pour utilité à featuring les amis na vie objectif artiste à ça qui featuring nous yo zawana faire ça qui featuring na la Victoria Kinam na Oemba Ekelebe objectif na moi la nini mais biso nyonso tout yebi que auparavant papa avait mais tika biso peut te répondre yo lingi biso te répondre la biso te. Mais on a le dit échange à culture sur la salle culture. Merci échange à culture. Ouais. Objectif na échange à culture on a exemple ba découvrir ni ba fan na nga ba découvrir yo ya yo ba découvrir nga vrai ou faux? Oui vrai. Si vos papa va sali featuring na blana Mosaka mais ya Paris. Fi wa za na ni ba abonné ni eloko ti na featuring wa ezakini. Objectif ezani. Ah c'est pas forcé et bon fani là objectif ezabo a sa fille ala makamba. Ba na R que lui ba ya ka ba. Asali bena featuring na blana Mosaka mais ya Paris. Objectif ezakini. Pas pêcher makamba. On a ko ba américain nyonso wa. Ba pesa blana Mosaka Paris makamba. Ba golwa
Nayebi te soki bino obaza koignore bamakambo ebele papa Medio est-ce que Fally featuring Nena RTL est-ce que eteka en États-Unis d'Amérique yebisa biso non mais soki Arkeli aza na concert abengisa Fally vrai ou faux obasa featuring na Olivia en bref na chaise électrique na bango est-ce que baméricain balandaka nzembo est-ce que baméricain bayokaka soki oke na Fally na Amérique ebongo fere soki mais toloba pe papa Medio soki omemi Fally na États-Unis ebongo Fally abeta zela featuring ya Fally na Wizkid déjà ça la featuring na ba Drake asa la possibilité tu obeta même featuring na Drake vrai ou faux yo lobi ferré asa featuring na mutamunene est-ce que ba américain ba zela ba gaulois non mais toko zape mal parce que ngaki moi en fait moi quand c'est Naomi ozaki na moi combat mobo ya nini mais na landi on a compris na ya pas de souci na muta libre ya penser oh ya lingi oza gaulois na neti combat nini oyo linga za na combat spirituel en fait obi lobi là na moni batio na ba miniature j'étais pas d'accord na bato na pona mata qui peut-être na défendre que tu ne savais pas et makamsu na soleil na bato mususu mais lola na yo que les rôles ba na comprendre que non peut-être na marche na moko rumba na biso ndenge papa robeta biso soki papa avait ayo la biso ba trophée soki papa avait la biso ba disque d'or na rumba o eza certifié ko ça biso ba bola bien to ko zo ba arme ya battre ba adversaire c'est ça mais tu arme ni yo utiliser pour battre adversaire o soki ba écouter chat to lo ba faire à l'équipe ba écouter ba statistique to ba écouter ba statistique tu sais dans 3 ans faire la bête en Afrique zela nano déjà papa Medio tika pe biso to loba ko ndeko Medio vas-y loba na kiti kunde pona tiko loba bien tika nga pe boto pesa pe papa monya matai wana amatai mo kala na poso loba déjà tango zo loba ke papa mwana mataki awa déjà azosenga pe maloba papa mwana na ebite soko oloba ponga na répondre mère ponga pena kitana ngai loba kasi d'abord bonsoir bato à portugais bonsoir papa merci beaucoup na temps de parole au PC ngai Naomi na bandeko ba na panel moi makendele ceux qui toko quand ba mikopo aider biso voilà juste ngana ina loba démarche na yo eza pas mal mais to me kozonga non na moi pe ba réalité tout le bito longwana nous dit à diversité autour de notre bête solo a tout va non ba fait est-ce que yebi depuis la nuit de temps ya musique na biso ya Congo ils en a case moko au batrasa pour na muta ko ma grand pour tout confirmer muta na za na yo ka bien te papa loba moi likolo na lobi boy to longwana nous comparaison ya à diversité tout cela non normal to la comparaison à diversité neli soki adversaire na kasi yo omoni bato bazomona wa neti oza kosatake na bandeko notika papa pe sa réflexion na ye obungise baide yoka yenda réflexion papa limbisanga pesa réflexion. Yeah, ok, merci d'abord, merci. Na réflexion nanga ezala bien ceux qui na longo na diversité, ceux qui na ozonga papa ya sujet na yo. Merci. Alors to to longola na à diversité, to longola comparaison, to ke na normal, la logique ya matambo. Depuis la nuit de temps na musique na biso à Congo, pour ba comprendre dans grande na musique à Congo, zaki na case moko. Case wana na terme ya ba prestation, ezaki na salle au ba bengi Bercy. C'est-à-dire la musique na biso à Congo, apo ko beta Olympia, ko beti Zénith, il faut ya ça la shit na yo na Bercy. C'est-à-dire soro koti na kasa carré wana, on a déjà confirmé comme grand. Après tu es na Congo na biso stade de Martyr. On est bien d'accord? Alors on a derma chouana au Gomona, ba artiste à 5e génération de Tolo de la Papa Hervé, a sali procédé wana. Papa Hervé habita Zénith de Paris. Aya habite dans Arena et puis aya rechité les à Bercy. Na format ya la musique ya Congo, Papa Hervé a grand.
déjà na case où il y a musique à Congo na format à Kala papa élevé déjà côté na case à case toi alors démarche la biso démarche et comme aux olobela isa celui to yes qu'on a case à comparaison et comme que yé na collègue na frère naé il y a 5e génération par rapport il y a ba progrès au ba sala entre Mouninga 20e année de carrière, papa est 19e, ok, 20e année de carrière, alors, la carte de comparaison, on a les étiquettes, mais nous, on a carte de débat, des matchs, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'un artiste, c'est un rapport à la studio, à Salaraba, on a marché, ils ont pour été comme on a tourné vers artiste, pour la tourner, et puis pour proposer, pour vendre et l'autre pour la dans le studio en public en live. C'était ça l'objectif des artistes. Alors, pour maintenant panel par exemple pour le mérite est important en tout cas on est toujours diminuer d'effort pour artiste ça la studio. Pour que la bongo c'est que papa va côté studio en image de on a été. Papa va côté dans studio à la cagnon snaye pour assez la bon son et qualité à malamu à on a marché à vendre en haut. Alors, dans le cas où avant, tu as papa et retourne et ça la part à la récompense. Entre autres, celui qui est celui de délai, parce que celui de délai, on revoit disque d'or, tout comme à cause de la trophée, mais sous bien d'autres. Alors, des matchs aux Sala, c'est tout à fait normal, rien que nous, pour avoir la conscience, si on comprend que des matchs, peut-être attendre sous manière à relever là, mais ils ont une compression, moi, mais à des matchs, c'est ça logique. Parce qu'un artiste qui sort à côté studio, à demi c'est l'eau qu'on est dans le marché, il faut ça la consommer. Dans le sa consommation, il faut la récompense, c'est automatiquement. C'est pas forcé. Alors, pour nous faire ça, Gaulois, il faut qu'on la mobiliser, qu'on la motiver, qu'on la actuellement. S'il vous plaît, Naomi. Merci. Juste merci, au Sala. Et puis, Nangana Sala nous, il y a Nassanto Aïcha, na respect à Papa Hervé. Normalement, il fallait un abino arrêté. Il fallait la maman. Merci beaucoup. Continuez au Sala, Naomi. Loba na yo mwana. Et automatiquement, ils ont la vis-à-vis à consommation, il y a biso ba fan on est trop consommer artiste dans le marché des disques dans le marché. C'était ça. Bref, ngai pour ngai local opinion a partagé, ils en ont battu dans des matchs entre guillemets papa Hervé. Parce que papa Hervé a donné tout en fait. C'est que vrai. Artiste à côté dans studio, à ça la rabanze moya bien. C'est la rabis façon. Peut-être que l'on se vend déjà pour la consommation. Pourquoi je m'explique? Net conscient aux gens à Londres. Papa va te dire, est-ce que papa veut faire un aromatara papa neto à ça la vidéo pour pousser bagolo, ba épuiser ba catégorie nyonso. Non. Là et comment défendre na biso ba fan auto soutenir papa et que non à diversité ça actuellement dans là. Et donc c'est na biso photo relever ba défi. Parce que qu'on le veut ou pas, ils ont des golons moi qui est tout ça la hypocrite. Qu'on le veut ou pas, tout ça na quatre à marché à diversité. C'est-à-dire toi na quatre à comparaison. Alors, en comparaison, il faut qu'il y ait un mix au Gézandéni. Nous avons des conseils à des artistes à Londres, d'abord bêta, dans la même année, mais rien qu'il y ait une différence de mois. Et là, on va voir la toute mission de déjà motivation pour épuiser par catégorie, pour ça la plein, pour ça la sold out, n'a pas soin. C'est ça, et ça, honneur, il y a artistes en habitude, juste un point de vue dans la Eugozala, bande de Romsou à mes corps. Non, amoni nazo kitalanga pona moni live comme mata déjà ta ba chroniqueur bazara ba propre pas pervé donc on n'arrive pas pervé moi je pense que na rosa nanga sou arrêté mais so eza pona ko bakisa ba gol Nous y en a un catalogue bassé. Siko na ebité so boyo kanga boy ça va boy bien. Ça va. Donc bagolo boza awa bo se sentir na bino les été. Bo se sentir les été. Et ça la ngoya liboso te et zapé ya mi balete. Moi je pense que tolinga pas pervé pour la musique. Ya pas pervé tant to banda ko linga to eba na biso te ke lelo to beta ba accord arena to beta ba dida arena to linga non pour la musique. Sur ça moi je pense que
Gaulois gladiator tokozala wana te mpona kopousser Papa Hervé asala eloko moko mpo asepelisa bato ya mokili nord. Tokozala wana mpona kosoutenir Papa Hervé na oyo eza vision na ye ndenge amoni ye akomemela musique na ye nde biso tokosoutenir ye. Donc bagaulois bokontinue kosomba babillet na bino, bokontinue kosomba babillet na bino. Papa Hervé akozala wana aobetela biso musique ndenge tokotanela, tokontinue kokonsome Papa Hervé ndenge biso tokotanela. Bato bakosala oyo ya bango en tout cas biso etali biso baoyo bana badisque d'or na bango wana etali bango biso ezala o Papa Hervé azopesa biso toakolia bongo sikonuya na kati yo te lokwa olobi boye seke nde toza balider na biso bazali un jour soki moto afungoli panel to omoni likambo ya voisin seke olobaka lisumaka ba voisin te je pense déjà tant toloba mamba ba voisin toloba mamba na bango po bango baloba mamba Papa Hervé moko bango bakotika ko mamba Papa Hervé golo po tika ko mamba ba leader na bango eza nango simple te mais bango bayaka na ba voisin zela baninga bayaka na ba argument oyo eza ke ya mafingologue tu baekata même Papa Hervé alobaki ke magolo bafingaka te photo yaka na ba défense oyo eza oyo babenga bref mot tangible oyo na argument sans kofinga defa lifuni polele non oyo na argument ya azoloba yo bimisi ya na gauche yo bimisi na droite tango ozoloba siko bongo yango nazoyebi biso ntango ozoba ke bango bayaka na baargument eza loko ozotraite bagaulois bango bayaka na baargument te or ngano toyebi ke feri aza na baargument kodéfendre preuve ane ngai bauti kofinga ngaka lelo bref ane ngai bagolo bafinga lelo na j'ai des vidéos bazofinga nga ba bêtise bato bokoma na se wana bolobake na finga se bino boyebi na bilonga te nuya fingaka te nuya nano afinga te nuya aza la seule gauloise oyo ayaka na baargument na ye solide nuya nano afinga te nuya finga te mare yango nayebisi yo ke ndenge toza awa mona ekolo na ekolo bana bilei na bango ya mboka na bango oyebi yango bana bilei na bango ya mboka na bango bayombe bana na ndenge na bango balelaka baluba bana ndenge na bango baleya. Moi je pense que muluba rovanda wana te muso envier ka biloko ekolo mususu ya rebandeli yango biso tolingaka Papa Hervé po na musique na ye na rebandeli eloko o bien mère. Quand on lingara Papa Hervé netinga mais ba nanga te ke le Papa Hervé beta ba stade de martyr arobeta ba accord arena obeta ba Didas arena to linga Papa Hervé pour la musique autant la vie à Papa Hervé. Moi je pense que artiste a vraiment la vision na ye pour autant la place a outina place ou comme nango lelo il a réussi à réussir na ko bambali papa te à réussir na côté kana wenzete à réussir na musique. Donc pour dire que musique à Papa Hervé tant kota ra studio tant wa binisara yango était kamaka yango ekomisi riche lelo kwa sana. Donc pour na ye otunaki vision faire ezaki nini vision Papa Hervé ezaki à réussir na vie moni vision Papa Hervé ezaki à réussir na vie. Ok, et l'artiste a réussi wana on est d'accord voilà on est d'accord artiste a réussi la vie oui. Ah, ok. Stabilité, donc a réussi la vie. Ok, tu vas réussir la vie. Objectif est la vie d'ailleurs pour réussir à s'il vous plaît, y'a on lobate. Papa va réussir la vie, à réussir la nine. La musique, non? Mais y'a on solo à réussir wapi? Est-ce que à réussir on te kabila? C'est la musique yango il faut est tout baka na sol ya ba congolais et qu'il faut traverser la frontière. A imposer ngo pe libanda. A imposer ba featuring ya, a imposer ba featuring ya ba obi no ya. Obi nzembo lokwa sing again, no? Obi featuring ya sing again na Céline Dion ndenge esala loyal. Obi mère, zela. Tango solo baki. Kaka sing again wana faire azua ngo bele basala featuring na Céline Dion basangisi yango ebi keza de bombe a moderniser est-ce que somona mutu alembi mbongo osomona mutu alembi Stéchi la Doberman pena merci pour la présence na ozélande yo osomona mutu alembi mbongo nuya donc asa réussir na musique et si nango bongo asu na posa osa eloko musute musique da asa réussir c'est tout. Bonsoir maman. Sora le mambo matika na musique on a continué à rosango lelo yango et continuer ka kokotisa lembo kana oyo sala wana on réussir na yango. Bonsoir maman. Azo réussir na yango. Zaiwa oyeka siko s'il te plaît okuti bat pena la pandemie. No ya loba.
Donc message nangai non passé pe na bagola pour notiki la bandero musu ba obo koma na finga ba obo koma na moi je pense que boleki na boleki batu na maele te bo se trompera trop batu ba commentaire bo se trompera trop yo lo bana yo kola na batu ba commentaire te. Donc nde na rebandeli boye Papa Hervé a réussir na vie na ye vision ezaki a réussir musique eza kwanga na Thompson te l'artiste na moni a réussir Papa Hervé avant la vision na ye bagolo tozana poto imposer Papa Hervé te que Papa Hervé biso fosé la biso boye Papa Hervé te mais est-ce que oui non mon ko imposer sur la s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il faut ça la boye yango na lobby Papa Hervé bagolo bazana po ba accompagner na vie bande ko bolo bana bino toti que la bino panel bolo bana bino komati moi je pense que ba dire on la biso et ça la bino bien bolo ba bo pesa ba argument na bino na passer message dans la bagolo ali susu bagoloise ba gladiateur ya Papa Hervé biso na bino toyebi bitumba oyo toyebi place to tina Papa Hervé na biso tozo bunda na banani tozo bunda wapi na obscurité ou koma to bunda na banani. S'il vous plaît, mère. Non, passer message, pardon, mère. Non, passer message na bagola ba. Passer message pardon, s'il vous plaît. Toyebi place to tina Papa Hervé, toyebi place to komana Papa Hervé. To consommer artiste na biso, to continuer ko linga. Biso to zara wana au Papa Hervé zo sala, to ana sima pona ko soutenir artiste. Ya mwana kara. Moi je pense que golo zo za awa mutu mo ko matatolo bakinga na linga Papa Hervé pona, on peut sa biso ba disque d'or te. Nga linga Papa Hervé po beta stade. Mais ba bino kwa na na sima, eza ba fouille à travail nous ya. Eza ba fouille à travail. Est-ce que eza normal na lingo par exemple na limo ba ma za mbongo ta komi nango. No ya. Mo ba na ana mbongo te mais akomi nango. namoni awa baana posanga na loba te ndeko namoni complémentarité au fur et à mesure musique eza ko évoluer azozwa ba trophée de mérite mais yango tozoloba ba trophée de mérite mais on a